Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia mwana nzambe na bomoi ngai mama Deli bao presque bokolanda nga boyebi nga deja na ekosala video oyo pona ko partager makambo oyo to ko partager lelo na video oyo na bandeko nyonso o bolandaka nga na Deli Télévision tozo partager video oyo na batu nyonso o bokolanda nga bokozwa video oyo nzamba za na moko na video oyo na lobela makambo to utaki ko leka na ba jeune na biso o to bandaki yango na butu ya le 27 to sisaki yango na butu ya le 4 yango na ko banda jour to sisaki yango kino lelo na tikala ko sala su video te bato ebele babi mama Deli problème nini ozoleka susu te boye me ezaka ba raison moko doki ya mike kaka do ba raison moko mike nzambe alimbisa soki eza erreur côté na ngai nzambe vraiment alimbisa pe bandeko nyonso oyo bozelaki bozozela na sa ba video ti ekoma na lelo to ekokoma soki le 21 donc eza vraiment mulai mingi ngamona susu kina bi non makambo na omona eza normal te na susu kina bi eza normal te lelo ekoleka te funa sala video comment oza na ba video ko sala oza na makambo foloba mais ezo na pamboli nzambe bandeko to bondela nanu lokwa pe na loba kala na video lelo penza bolimbisi po voir eza pe bien te tamsu boko yokango ebima so ndeni mais voix eza bien te donc lelo na décida ke koleka te na sa video voir et ça lui manque manœuvre mais problème te je crois que beaucoup yokana te micro quand même je crois que beaucoup yokanga bien to bondela po ete Saint-Esprit aza na biso to bondeli na kombo na bino misato ya bule papa mwana molimo santo kolo to eko pambola to eko kumisa to eko netola osuna tango oyo na bolingo na monene o talisi kati na bomoi nanga kati na bandeko moko na moko o bakolanda video oyo kati na bandeko moko na moko oyo tokotaki na bango ba prière o tokotaki nzambe to pamboli yo pona minene oyo sali ozo sala kati na biso zwana lokumu nzambe ozo bundela biso tango nyonso etumba butu pe na moi to pamboli yo to komisio pambola mana okolo na tango o papa talanga mwana na fandi devant caméra nazo sala video pona ko partager makambo oyo mati na motema pona ko partager na bandeko nyonso o bakolanda nga na video o Saint-Esprit zala na nga za na ngai papa ezala ngai te na loba me yo nde loba po ete soki nga na lobi eko édifier bana na te me soki malobe uti epai na yo inspiré yango kati na nga nde bana na o bako zwa implice o eko uti epai na yo pe ko mema lobi ko kati na mabota papa yango wana belo Saint-Esprit za na nga za pe na ndeko moko na moko o akulanda video oyo po ete makambo oyo tozolobea na video o mutu aza na molimo na omo santo te ako comprendre eloko te ekoza lokola liboma na misu na ye mais bana na yo bazala rempli na Saint-Esprit po ete ba comprendre makambo oyo nga na kosola na bango na video oyo na pambolo na komisio kolo na telemeli oyo nyonso mabe oyo ekoko déranger nga na temps oyo ezala mosika na nga na kombo na Yesu pe na nguya molimo santo pe video o papa ezingama na makila na Yesu Masia wana batu mabe bakozwa yango po basalela yango mabe kolo bakoka te epela moto oza nzambe kumama sanjolama nyonso na bondeli bongo na kombo ya tata mwana pe ya molimo santo amen. Bandeko na ngai bolimbisi na bon savoir na koseka te bolimbisi ok donc yango nazoloba ke nazosala video oyo po bolimbisi po na oloba na se po na okoka vraiment koganga makasi te nayebi te soki eza grippe elingi ebanda to nini nayebi te en tout cas nzambe asunga ba profiter te ko aza na ye na grippe to tindele su grippe
et kokoma te pa nanga na kombo na iso na sia na boyango na refuser yango na nguya molimo santo ekoma kati na ngate nous à la bonne santé nzoto maladie ko sala te mutu faza la bonne santé pour to salele pe komi temps au futo sala nzambe na ndengo non to sala kita avant bandeko na pamboli na nzambe pona bave to ba retraite to sala ki pona retraite o to sala ki oyo ebandaki le 27 toyaki kosukisa yango le 4 kana loba donc vraiment nzambe asali ya minene bandeko nanga nzambe asali ya minene ya minene ya minene ya kokamwa okuto satandaki nango te yango nzambe asaleli biso bandeko yango wana comme ndenge retraite ane lekaki izalaki fai kuna sala vidéo kaka après jour wana o elandaki fai ko sala vidéo kolobela compte rendu ya retraite makamyo ndenge ezalaki mami nzamba lobi makamyo nzamba talisi ezaki fallait normalement na sala yango mais natikaki na mwa temps moko na bena zelata 3 ou 4 jours nazwa ba témoignage pour nazalaki le kanisaka kesaki biso lokola 7 jours to kotaka WhatsApp te nde to kotaka te bongo après le to ko sisa le nazo kota WhatsApp nazo yoka ba témoignage ba témoignage on a lobaki nazo na mwa temps moko pona ko kanisa ba témoignage bande konanga ba témoignage ekangolaka témoignage ebakisaka kondima ebakisaka kondima ta mususu ndeko mususu oyo azomona kaka ke ba jeune et prière o mama Deline na bato o bazalaka na ye bazosala na biso na musika ta mususu bato mususu mutu mususu amona ngo azomona lokwa ba je amona lokwa to sala ba je mais à partir koyoka ba témoignage na biso akoyoka témoignage na yo ndeko oyo kotaki ba prière oyo ekotinda epe mbala sima le toko organiser ba biloko moko ya boye akota epi la akokota akozala na kondima ozomona témoignage ekobakisela muninga kondima yango bato bolinga ko témoigner te en tout cas bososola likambo na zoloba bososola likambo na zoloba toyebi ke ba témoignage ebele emema bitumba mutu leka a témoigner monguna ye ko attaquer po asala ke soki mutu a témoigner ka biki monguna ye azongisa maladi wana po témoignage elobaki etala mutu a témoigner ki tala nzoka boye mais biso toza kaka na mabondeli tolembisa te lokwa tokolembisa te mutu ako témoigner monene na nzambe po to mona yango le yo zo témoigner monene na nzambe nzambe asepeli pe abakiseli yo lisusu ata baye ba détruire yo nzambe wana yo tiki te akozala na yo bandeko nanga akozala no soki ezaki pona bongo te ke nzambe anazala na nguya te ke biso ba o nde to témoigner makambo ebele boye mbe na moma o ta musu toza te mais na moment autozate mais le quoi nzamba azalaka na biso le yo témoigner monene na nzambe o asali kati na bomo ino et puis si nzambe pe makasi pa lobi yango na makomi fa na bongsango prochainement na bongsango po na temps otokomi na temps o mukiti kali na biso na ba YouTube oyo to profiter toko bondela toko organiser makambo ya ba prière ka lokola oyo utako le kawana pona ko mema batu na présence nzambe bandeko nanga do to moni loboko nzambe na ndenga mukete to moni yango et puis na zana ba témoignage ya batu o ba moni loboko ya nzambe do eza ba jeté bandeko o tozo sala po tozo mona bato baza ya nzambe te nyoso bazana tozana jeune il y a autant de jours tozana jeune il y a 40 jours tozana jeune il y a 60 jours na ebité 21 jours 7 jours boy bazo sala ba jeune wana bato bazo kota mais biso siko otozo yeba ke neti nga mama deli na miyebi mutu yo moko na no fomi yeba na yo moko oza nani po ata batu oyo bazoko initier bango soko za ya nzambe le bayeba initier yo bandeko nanga nzambe akotalisa oke bayaki ko initier yo nzambe akotalisa na ndenge abundelo na ndenge abalongi yo te
ozomona bato mususu o bazoko initier bango inconsciemment mais suka nango ekorume ate fe koma conscient a comprendre que na komi initier to lobela biloko a comprendre que na komi initier nde tokota na sujet mususu te yango na ndenga nazoloba boy na yebi na miyebi nani onazali na yebi bato o nzamba apesa nga o to bondela kana bango na yebi nani oyo moko na moko azali le biso na tozo sangana wana to bandi ko bondela tozo bondela pona bato yo ndeko oyo oza quelque part olobi kaka te nazo kota jeune oyo mama Delina programmé o bazo kota na kota prière longo na bango yeba yango esika biso tozo bondela ozo faire partie ngana moni yango na okoma na makambo nzamba atalisa ke ezebele me na loba kaka mwa mukie ponga na loba mingi te na tsela bino ba témoignage mususu quelques témoignages ya bandeko mususu par rapport ya R no tsaka mukie mais yondeko oyo o mona ki loboko nzambe na ba prière o to sala ki ko zanga te ko tinda témoignage na yo tinda témoignage na yo na kolekisa yango soko boyi ba témoignage musu za olekisa te nyonso te naza ba témoignage musu na ko olekisa ngote ozomona naza ba témoignage mususu oyo ya makasi o penza mo ozomona kete na lekisa témoignage o te ozomona na olekisa ngote po nzamba sali me eza na nde na koloba na ko pesa ndete exemple mususu ke moto a vivre ata musu na mobali ne to aza mobali ne aza na misala mabe makasi moto azobela maladi na ye moto azopesa maladi na mobali o bazarane atikala ko exemple atikala ko yeba ngote à travers ba prière o aye ko yeba ke nzoka nde moto azala derrière maladi na ngeza mobali nanga ozomona siko ba biloko bongo siko le moto abengi apesi témoignage eza pona kaka to aider na ba conseil nde nini ko kozela ndenge nini le to koleksango ba témoignage na oleksango na sango na rapidité na rapidité po ba localiser mingongo ba te ba localiser mingongo ba te na yebi pourquoi na osala bongo mais na rapidité o makasi te rapidité mo obo comprendre mais na rapidité na mingongo ebimaka lokola mingongo moko donc mais ba témoignage o na poni mwanda ba témoignage ezebele na poni o na koki kolekisa to banda kolekisa ba témoignage nde na lobi bandeko oyo okoyoka témoignage moko likambo moko mutu wana azui délivrance à travers ba prière oyo yo pe likambo wana ozotunisama nango omonte ke prochainement le to programmer ba prière okota pe prière po ebike oza na kondima ke ndenge le pozo bondo bi nzambe ngana landaki témoignage ya mwana mwasi na mwana mobali wana ndenge nzambe akangoli ndenge abikisi na nzela ba prière oyo nga pe na même situation na koti mabondeli o na posa na kangolama oza no ozo kotongo na kondima nyonso eza lokwa le tokenda pa ba médecin babi ya za penda spécialiste na problème boy le yo so ya na problème no ozo ba déjà na za devant spécialiste donc oyeba déjà que donc les nga na o expliquer ka muke déjà ko comprendre donc eza déjà foi oyo za nango oza déjà na kondima ke ya za spécialiste nango donc il est okoyana musukutu ozobela obela malade si la te même kolokuta kana médecin kaka dolipone oyo mela ke bikisa côté médecin na bi mela dolipone ici là non mais lokola yo mo comprendre est-ce que médecin mutakomelinga au mona pe obiki donc ba témoignage nazo lobela ba témoignage po nazo tia ba témoignage o na kotia awa ya bandeko yango yo ndeko oyo o mon loboka nzambe na ba prière o to sala ki ko hésiter te tinda témoignage na yo tinda témoignage na yo eko sunga ndeko mususu akoyi ko bika à travers témoignage na yo opesi leka yoki témoignage no etindi na mabundi nzambe selanga pe lokolo saleli ye selanga pe na kondima nyonso pe abiki ozomona donc pona loba mingi te on abiki na kolekisa ba témoignage pona loba mingi te donc tokota ki mabonde na biso to bandaki le 23 le 23 to bandaki le 27 le 27 na butu le 27 poto ke le 28 nde to bandaki mabonde na biso en tout cas bandaki bien et puis na yebisa bandeko ke naza na ba
ba prière mususu to enregistra ki me kota kité ba prière et pour la katende kona bande konanga na kotia yango ba prière auto salaki ba prière auto salaki na enregistra ki me loko ezaki pona kokoti sango moi ezaki osala moi manœuvre na si bo comprendre ndenge kotelaki mais nzambe kana bolingone asalaki miracle moko jamais na télécharger vidéo na 15 minutes vidéo ekota vidéo ya 50 minutes na 15 minutes salama na noté na 10 minutes na te bato ba télécharger ba vidéo ba yebi nanu na télécharger vidéo na 10 minutes te bon par rapport ya vitesse ya internet nanga bon na ebité par rapport bato musu bazana ba fibre bazana ba nini boy nga na saka na internet ya téléphone nanu na télécharger vidéo ya 50 minutes te ezwanga kaka o 5 minutes moins de 15 minutes mais na temps wana bando sala bon et loko ce bando sala biso manœuvre ezalaki nino ezalaki montage donc ngelo bake funa koma na le na sali vidéo funa koma mais eza nde bekri o bozo mona na koma kiona yango nde muté bando ko zwa temps pour na ko télécharger yango nde o mona temps musu se boyi nango o sa bo temps musu e boyi temps musu se ndimi temps musu e boyi donc c'est ça nazana ba prière o musuto salaki en tout cas na osalango et puis lo na loba na kotisa kota ba prière nyonso et kota na ka kezala wana yo oyo ko mona tam ko muso za fatigué te na bondela na prière o bondeli yo moko mo ka ba prière o bi so na bondi na prière oyo et ça la nga bien et ça Saint-Esprit azotindo bondela c'est que ba sujet o ba tindi na prière wana ezo concerner yo donc ekosala bongo na kotia vraiment yango nzambe akosunga vraiment ekozala kitoko makasi soki bozotia yango bozobondela nango vraiment na yebisa bino mwana nzambe ajenaka 2 fois na semaine soki surtout na temps otokomi 2 fois na semaine atako to soki olobite kolia te journée mba osali de minuit jusqu'à à 16h ou bien jusqu'à 18h okomesana na yango ça 2 fois na semaine. Donc il kozala bien makasi vraiment kozala bien donc lo na ngena lo bayangwana en tout cas nzambe asali ya minene to bandaki yango nde na lobi ke to bandaki ba prière wana premier jour na biso to bondelaki en tout cas nzambe abande pe kotali so akokai kotali sa ezaki na je crois na deuxième jour to zo bondela na deuxième jour na biso ya prière nde bon na monaki ba visio be to monaki en tout cas ekanga mote batu ba monaki to monaki ba vision mais nazo partager oyo eza poto partager o batu be babi mama deli mais o bandaki ko roba yango mais o sukisité en tout cas na ngai kuna tiango nde to partager ki yango eleka vraiment ki to bando l'exape ba partage to tiepe partage tozo partager et kozala bien pendant surtout ce koti ba retraite même so na ba oba kokanga na retraite toza pena bato be babi mama Deline ezala ki lokola kaka toza na yo toza na bino pardon on dit ka nazana bino donc mutu wana on dirait azana biso donc eza vraiment bien mais ba partie musu ndeti ba partage to tsaki yangote ba partie musu to tsaki ka après ces prières mais prochainement to tsape ba partage pour ekosunga biso pona kokola ko comprendre makambu ebele ya bonzambe. OK nde na monaki o batu bolobi ke mama Deline o bandi to kati poto lobaki ke to tsaka ba prière nanu bon c'est ça nde yango nakataki en place wana donc ezalaki na monaki la tozo sambela na eko mona nazo mona vision na bande ko mona nazo mona eloko moko ezaki lokola machine à laver na mona eloko moko ezalaki lokola machine à laver na mufunuku na lokola machine à laver ya pembe na machine à laver ya pembe siko ngale nazo tala na vision ndiza la ka sozo mona vision oko ufanda ka bote fo tuna kati o sozo mona vision mo ufanda zo tala sozo comprendre eloko ngo ufanda zo tala mais sozo comprendre fo tuna nzambe na mona boilaxini ngasiko le na moni eloko wana ezaki lokwa machine à laver bon so na olobe ezaki lokwa machine à laver po nazaki na confirma kite ke za machine à laver mais na mona eloko eza lokwa machine à laver nde na moni loboko moko efongoli moni ba machine à laver o ba fongola kaboete
ba machine à laver eza des sortes musu bafungolaka yango lokola porte boye ofungoli boye mais misu bafungolaka yango lokola bacongélateur oyo ya kotombola boye sikoyo namoni machine à laver wana ezalaki bafungola yango ndenge wana nde namoni loboko moko efungoli machine à laver wana ndenge efungoli machine à laver wana na kati nango namona bandeko nanga non oyoka pene ozomona vision bolobi nzambe nanga oyo nini naomona namona boye machine à laver nale bafungoli na kati salite moko okoki koimagine te epuis na kati namoni yango toilette ozomona batoilette ndeti oyo ezalaka kala na Congo wana oyo batiaka basima oyo batiaka sima ozomona oyo batiaka sima wana batie sima baplace mibale otia makolo sikoyo ezalaki vraiment na salite moko de bakaka partout oko imaginer te nga nayoki na nkele na vision wana kabi seigneur eluku na monaki lokola machine à laver nzoka nde eza nango toilette na kati boye toilette moko salite na biso na omona vision mais on dirait réalité ndeti nazo comprendre te mais nzambe na bolingo na ye malgré nazoka somo ya toilette wana ya salite atikaki ka vision wana nazolanda on kaka nde namoni loboko wana esimbaki elamba moko pembe ebandi kopangusa toilette wana ezopangusa toilette wana ezopangusa toilette nga azokamwa be toilette ya salite boye toilette oyo na ndimi te koyi kotela me ndenge nini bazopangusa yango toilette oyo na ndimi te ekoki kotela me mpo na nini bazopangusa toilette oyo ekotelaka te nazoloba kaka bongo loboko wana ezopangusa toilette na torchon wana ebanda opangusela ezalaki ya pembe mais torchon wana couleur ekomaki so bayebi soki ezalaki pembe ondima te ekomi salite moko loboko wana ezopangusa bavision oyo ezalaka na erumeli mpenza loboko wana ezopangusa nde après namona loboko wana esali nini ezwi sikoyo leti ko baopangusa wana nakomomona sikoyo ekomi kochange ekomi kotela toilette ekomi kotela mbala moko namona toilette wana eteli kitoko bandeko nanga eteli kitoko nde namoni loboko wana ezwi elamba na naotala ni elamba modele ekomi ezaki suna elamba te changer sikoyo elamba ekomi elamba mo ya pembe loboko wana changer sikoyo elamba pembe ezopangusa yango ekomi koshine toilette wana ezoshine bandeko na koshine eza nino baanglais lisusu koshine eza nini ezongala kongala ezobrille donc ezokongala kitoko toilette wana nga na bi natalaka na komoka monga bi toilette oyo modele ezalaki salite nandimaki te toilette oyo ekoki kokoma propre modele ekomi koshine nzambe nanga toilette ekomi propre boye ndeni nde après toilette wana lere ekomi propre ekomi kongala kitoko nde namona boye eza lisu toilette te ekomi machine à laver nasi bo comprendre l'air ekomi kaka kongala mbamo ekomi machine à laver boyebi machine à laver soko ofongoli boye na kati wana omona ebende moko ezalaka wana na kati wana donc ekomi sikoyo loboko wana ekomi sikoyo kopangusa ebende wana ezotelo nde baonika yango soki na vinaigre soki omoni soki ozonika eloko ya métal na vinaigre nde esalaka donc bazopangusa yango nga bi waw toilette oyo ezalaki salite makasi ekomi machine à laver banikiniki yango ekomi machine à laver nde vision nanga esukaki place wana bandeko nanga esukaki place wana
yango na partager ki on a bande kotozaki en tout cas to développer ki yango na ndenge moko ya kitoko kitoko fait kuna tela binango ndenge mutu moko na moko expliquer ki pona toilette wana ngela kisani nini ndeni ne komi bongo boyeboy to développer ki yango vraiment makasi na mukuse na koyi kolobaka kake nzamba talisaki ke ndenge namonaki ne bandeli nango namonaki toilette machine à laver nezaki kitoko apembe libanda machine à laver kitoko apembe libanda donc eza lokola biso bato mutu okoyi komona mutu musu azosambela na libanda ase depria asala boye azongisa boye ozomona asambelaka makasi obi ye mpenza bonzambe eza kati na ye ye penza bonzambe lelo so yesu masiya ye penza on dirait aokende mais okeza libanda na ye mutu abongisi libanda apparence na ye et azolakisa ke aza mutu akendaki église aza pasteur aza sœur ya en Christ aza frère ayembaka aza boye prophétesse boye boye a prophétisa kasala kaboye prophète boye boye mais biso tozomona libanda mais kati ya mutu wana eza ndenge nini donc nzamba talisi te kati ya bato ebele ezalaki ya kobeba donc kati ya bato ebele ezalaki ya kobeba ezalaki ya kobeba siko nzamba alingi biso tobongisa na kati tobongisa pe na libanda siko misu babongisi libanda me na kati babongisaki te sikoyo soki sobongisi na kati na libanda ekozala facile po bongisa nzamba lobaki na ngai yango je crois sina partage ki yango soko so longoli eloko ezaki na kati se masa mongu na satana o ezaki na kati no soki so longoli yango libanda ekozala facile po bongisa mbande konanga eloko ezosala bato babongisa libanda te po kati eza kobeba ozomona sikoyo mutu mususu abongisi libanda ko libando tozolobeana eza ka te ke kotika ba meshi kotika boy eza apparence ya mutu azomona na ke asambelaka ye penza mwana nzambe ye penza boy menzoka kati neza kobeba mutu mutu ye moko pa ko kanisa ke ngande na boy lelo so yesu masiya ye na kokende na kotika la te na kokende mais ok ozokomi kosa po kati na eza salite. Donc yango nzamba talisaki biso na vision wana donc alinga loba na biso ke à travers prière au bokoti ezala mutango azaki na mabendenge nini ngai nzambe na capable ndenga lobi na biso na makomi na je crois na Psaume 51 totanga yango ata mabe na bino na ite so bon totanga on ka je ko ezali alobi na biso ata mabe na bino ekomi motane lokola ngola nga nzambe na capable ya kokomisa yango pembe lokola neige. Donc eza message o nzamba pesaki biso na leto bandi retraite wana donc ata mutu oya koti mabondeli oyo azana mabango ata ya ndenge nini okindoki yango ata ya ndenge nini abomaka batasala aboy mabe makasi do mutema na ye do nde to développer yango to kati wana eza mutema ya mutu kati wana eza mutema mutu po to monaka mutu libanda na ye me mutema ya mutu to monaka te muta monaka mutema mutu eza nzambe ozomona siko nzamba pesa ki biso message ke ndenge bokoti boy boyeba ke ata mutu yango azalaki mabe ya ndenge nini lera bozo kota mabondelo bobondela nga nzambe na kopetola ye en tout cas biti ya prière na biso boyebi ezalaki biloko musu to sengi kaka mais eloko alboso ezaki bokonzali ko nzamba petola biso alongola kindoki conscience kati na biso alongola mabe o efanda na mitema na biso alongola basemasa mabe o mongu na semaki kati na biso o ezokabola biso na ye prière na biso tokotaki yango wana donc nzamba atalisaki déjà biti ya prière na bino nga nzambe na osala ata mutu mutema na ezalaki mbindo mutema na ezalaki mbindo
lokola toilette ya salité wana nga nzambe nazo petola ekoma peto et puis eza yango nzambe asali na prière onde konanga o nyoso kotaki puis bato bakoti ba prière ote ba o ba yebi bazana molimo santu te ba omona makambo to sa lokwa liboma ba yebi valeur nango te mais yo okotaki ba prière oyebi valeur makambo o to lobela oyebi valeur makambo o to zo lobela bande konanga donc nazo ko assurer bino nzambe asalaki yango. Nzamba salaki yango muta lembisa o mutema te. Ata so moni ke ba délivrance ozwaki o mundo ko ekomi koningana ko lemba te. Aza na makasi te monguna satana batune ba makasi te. Ba bandi ko mekabiso ko bandana raisonner ka to annonçaki yango fait à 1 mois et demi en avance. Monguna satana annonçaki prière wana le 23. Il y a les 27, pardon. Monguna satan na batu na ye. Ba ye baki. Ba ye baki babandi ko bundisa. Na façon nyonso. Babandi ko bundisa. Na façon nyonso. Mais totaki bakali partout. Totaki bakali partout. Bakoya na boui. To comprendre. O eza satan. Akende kuna. O eza satan. O eza satan. Isa ki bongo. Ti bozo comprendre. Na le biso tozo kota mabondeli na nzambe o ya solo solo batu ya monguna satana babimi nde nzamba lobaki batu likola vérité bakoloba ke boza ya nzambe te bakoloba ke boza bandoki likola vérité bozoloba ese bomoni yango eza coïncidence kaka esalami au hasard ezalaka mpenza te na mokili oyo bandeko nanga makambo nyonso esala makanaki bomoto so moni babundi so na butu bakoki yo te babundi so na façon so bakoki yo te baobima physiquement donc jeune et prière o babundi saki biso spirituellement bakokaki te babimi physiquement le babimi physiquement biso pe ba auto lenda surtout na physiquement boy to lenda na biso nzambo aza na biso apesa pe mayele ozomona donc yango omoni soko zo sala likambo kati na bonzambe eloko wana eza na bitumba te c'est que vraiment na ebite faut mitala na bien faut mitala bien omoni ata ba caméra o nga nazo filmele oyo na boyi kolobe o fandu bandi osala vidéo boye caméra bandi compliqué o sala boye bandi compliqué omoni olembi otiki na osala kalobi na osala kalobi yon emona sinaka ongabi soki ozana na ba bouton te na longo ma caméra bimso tala ba bouton ma bato mama Deline te no baby boy ndenge ni mama Deline problème ni eza manœuvre monguna satana ozomona donc nzambe asalaki ya minene donc nzamba talisi kaka ne bandeli wana talisaki ke nga nzambe nazo kangola bato nazo longola mbindo kati na mitema bato o ezaki très important délivrance à makasi yangwana batu bazui ba guérison batu ba moni babeti bango ba caché ba moni nga moko na moni modèle babeti batu ba caché na obete la bino batu bazui ba caché batu msupo bazaki dana ba caché nzamba yebisi bango yo zaka dana caché nzamba yebisi bango yo zaka déjà na caché bozo mona maambango donc nzambe asali ya minene wana siko na lobby na tela bino ba témoignage ya batu vidéo o ezala des vidéos de non sala bukande na lati bo o ezala numéro 1 non sala numéro 2 bo landa ba témoignage ya batu na numéro 2 na continuer koloba o na yeba te komi combien de minutes awa na mona te na ebité ezo mona te na ebité pourquoi donc oyo soki komi ba 50 minutes na okata donc na deuxième vidéo vraiment photo loba funa loba pona loba kala quand même bino mo boyebi nga na linga ko loba surtout makam oboza natala so ekomi combien na meka kotala 33 minutes OK 33 minutes bande konanga donc na kaka na ebandeli nzamba talisaki biso fai kuna partageons kaka na bino na regretaki pourquoi na kata kyango nzamba talisaki ke akozo sukola bato mitema bato ezopetola ma
azolongola kindoke consciente kati na bato azolongola basalite oyo efandaki na mitema bato azolongola bacomportement mabe ete oyo efandaki na mitema bato azolongola basemasi ya mabe oyo monguna satana asemaki kati na bamitema bato kati na banzota bato nzambe azopetola ozomona donc eloko atalisaki yango wana sikoyo to développer yango susu makasi eloko ezaki toilette bo imaginer ezaki toilette on a beteli bino ya salite wana et kokoma siko machine à laver pourquoi nzambe asali ni nango wana ya machine à laver eza na kati toilette et puis toilette yana sukulu yango ko machine à laver bande konanga machine à laver za eloko o esukolaka ozomona nzambe à travers ba prière o koti nzamba sali yo motema no ekomi peto et peto lami toilette ezesika o tokenda ko boaka basalite tokenda otika basalite mais machine à laver sika eza eloko oyo toyaka kotia bilamba o eza salite esukwama ekoma pembe tolobaka ngo le nyonso ata na bapriere tobondelaka nzambe esika na tashaki elamba yange tashaki papa sukulanga esukwama na makila na yo esukwama na petolama ozomona donc nzambe asali biso siko machine à laver biso oyo tozalaki mitema mbindo so na olobela biso bo comprendre otokotia na kati Daniel asalaki yango le mabe ezali leri tozo senga bolimbisi yo moko pe mitiana kati ya mabe wana po komi longola te ya ona lobaki mutu moko talobaki nga na zana kindoke conscience te biso nyonso to kota to longola kindoke conscience ato yebi koza na ona ngote kota kaka loba kaka elongwa kati nanga comportement mabe longwa kati nanga sema sa munguna longwa kati nanga longwa kati na biso loba biso zomona nasi bo comprendre donc nzambe oyo asali biso ba oto zalaki mitema ya mbindo ya toilette ya salite ezala ta toilette ya propre te bandeko nanga mais toilette oyo ya mbindo ya salite mais nzambe wana à travers mabondeli wana 7 jours asali ke tolongwe na ba toilette poso utikali ka toilette basalite bandaka koya wana asali biso ko machine à laver bozo comprendre mam na oloba nzamba asali biso machine à laver yo ndeko kote mabondeli oyo de machine à laver eza lokola ke yo siko okobondela pe pona bato mususu pe bakopetolama obondeli pona bato mususu bible elobi yango tobondela pona baninga na biso tobondela yango biso makambo tosala yango wana yango moni nzambe la azotalisa makambo na koma na bavision mususu oyo nzambe atalisi na deuxième partie oyo loko ezaki ni na liboso yango tolimbola ngo molai nzamba talisi biso to tanga nanu na Hébreu 10 23 25 to tanga Hébreu 10 23 25 pour vous comprendre makambo to sala Hébreu to tanga na Hébreu chapitre 10 verset 23 à 25 totanga yango soki elobi na biso nini awa elobi na biso boye totanga na kombo na Yesu elobi na biso boye atangi na kombo tata mwana molimo santo tolobaka te tozali kotiela nzambe tolobaka te tozali kotiela nzambe motema tolemba te totia kaka molende pamba te nzambe akokokisa elaka na ye tokanisaka biso na biso tokanisanaka biso na biso yango biso ba oyo tozosala tozokanisa na biso biso tozobondela pona ba démon te bandeko na yebisa bino ba démon ba chair bazebele koleka biso bana nzambe toaka 25% totikali 23% bango bazaki 75% bakomi 77%.
bango do baze belé babimaka pe bapesaka ba message baza partout bango wana bakoya ko contredire message opo baza na molimo santu te bakoya ko contredire ba message o nga nazo pesa makambo o molimo santu azoloba nanga tokotanga tanga ona makomi awa yango nazo pesa et puis ndenge nazo pesa message nzamba alobaki loba ba oyanga bakondima mais ba oyanga te bakondima te soko mona loba na ngangwa bia Adeline sozo pesa message au monde mutazo comprendre des messages na ote se kaza yanga te tikaye aza yanga te tikaye ozo mona bato o baza na molimo santu nde bako comprendre ba message onga na pesaka bako comprendre mutu na bimana na nzoto nete ata mukena na mona ta sinete kabimi na nzoto na ye nde ni na kondima ki mwa nzamba bimana na nzoto eza na mutu mususu era kenda ki papa na bango kuna na ki babenga oni na baloge lera kenda ki na baloge na banda ko bima na esprit ba osala ba voyage na bango babenga ba voyage astral lera ena bonzambe papa mabondeli na enano akoma na ena niveau ko bima na nzoto te so lera yoki yo mama deli no bima kana nzoto na yo aondimango aondimate sumasi abi koma yo okendana na bokonza likolo te na royaume de siete nde na kobetelo mpo ndimango eza pasi yango makambo nga mama deli na omona me bana nzambe loko baza na molimo nzambe kati na bango bazo comprendre ke mama deli nazoloba eza solo mpo nazo expliquer bino na langage ya babebe ngana lobaka na langage ya babebe yombo mona komona video nazoloba likambo video eke mulai funa lukana kende na boy po comprendre na langage ya babebe mais désormais na lobata na français donc banda lelo awa langage ya babebe que ça la souté na Adeline télévision langage ya babebe ezate ba o bakomela kaka ba miliki donc bino lokwa bokokoka kolia biloko bukuta mikuwa te bokoka kolia misuni te bokokende na basheno balobaka balangage ya babebe bokende kuna Yesu masi alera oya akuta bino kana basheni wana nalobi te ke bozanga bokonza likolo nalobi bongo te so bozana bino ya nzambe bozanga bokonza likolo te bozanga ngote mais le quoi nzamba zotinda biso toke na connaissance ali biso to koma na connaissance pour anga tombola Afrique anga tombola peuple noir alobi biso futo za na connaissance to yeba moto moyindo aza nani yo omiyebi te nani oyo zali eza pasi po tombwama eza pasi soko yebi place outi te po bongisa nzela no liboso eza pasi fo yeba na place oyo outi po bongisa nzela na o somona tokuta na mambo na sima po awa tokomo bukuta mikuwa soki bato bakena ba chaîne misusu kuna baliaka ba miliki ba bibero bakende mais bana nzambe attaque toza na temps ya molimo santu na olobango attaque akozonga po nzambe molimo santu akolanda bana na kotika bana na libunga te aotika bana na libunga te yango wana nazo pesa conseil na bana nzambe bao bolanda kanga leri bozo landa batu bazoloba mama de naza nzambe taza nzambe te le bo pesa bato ya litoyi bozo contribuer na maram na bon OK bato bazo tia ba commentaire na ba chaîne wana baza bango na bango ba démon po bazebele koleka biso yo pele oyo kika bomoni ba commentaire pa o aimer o komi na mulongo na bango Yesu masi alobi bo chola ngai langage on alo baba mikolo mba comprendre ba mikolo ba comprendre ba bébé ba comprendre Yesu masi alobi bo chola ngai bo finga ngai bo chola nzambe bo finga nzambe mais molimo santu bo chola ete bo finga ete po pardon na balimbisa yango te yango nazo ibisa bana nzambe nga makambo na oloba nazo ibisa bino lelo nazo ezo uta na molimo santu le muta choli maloba o nga na lobi le ra choli ngwa choli molimo santu yo po ko participer aimer toi nzoka ba o nyos bazo aimer na baza ba démon na explica bino déjà biloko wana ba o nyos bazo aimer yango baza ba démon bande konanga ayo po kika na sentiment toi o aimer. Vous comprenez?
o aimer nzoka so choli molimo santo sans le savoir. Yango na so likambo so koyebi te. C'est mieux oloba na oka nga makambo wana nazo comprendre yango te. Nazo yeba nanga te vérité eza wapi. Nazo comprendre eloko te esili suka na obongo. Suka na obongo. Ko participer te esika bato ba chola molimo santo ndeko nanga. Ko participer na ona oloba mutu moko abimi alobi boy mama Deline. Bo bandi ko aimer bote ba vidéo, bote ba commentaire. Bato wana ba démon en chair bandeko nanga. Baba démon na oyebisa bino. Baba démon. Misu pe bana bango ba démon te. Bana bango ba démon te. Azane kaka na niveau spirituel ya mukie. Ya mukie. Na oyebisa bino ya mukie. Ana niveau spirituel ya mukie. Lokola tanga ki ba classe na ye, aibi ko tanga Bible bien, Bible français na lingaka mingi Bible français po ba limbola kitoko. Là azotanga bandi quand même ko comprendre ngo abandi ko pesa bani na du petit pasteur évangéliste azui eza na mabete azote ya parole ozomona soka zana ya nzambe problème te mais l'air a commis ko chola molimo santo sa bungi esi kaka kacholi molimo santo sa bungi so nzambe pas ça la bongo na mwana ne eza pasi pour permettre mwana ne a chola molimo santo eza pasi Fweza la ka mwana ya monguna akanisa ki aza mwana nzambe ayepa nzambe mais nzoka fazonga papa na ye na yebisa bino na temps o batu na papa na bango nzamba alobaki bamisu baobima bamisu bakokota c'est ça nako qualifier mbamo mutu te ki aza démon en chair so nzamba alobi na ngai te nako qualifier mutu bongo te mais na temps tokomi mutu azobondela po nzamba tika sata utiliser yo nzamba tika sata utiliser yo c'est que eza passe au bon de la té c'est ça c'est que au bon de la té bande ko nanga vie à prière na ba jeune to négliger quand te pour monguna ko sakana na biso so to négliger vie de prière na ba jeune na so bana bino boy po bobunga te po bolanda ba sentiment te mama Deline ay ko bungisa biso ay ko bungisa bato nga on a zo loba bo jenaka bobi force eza na jeûne et prière bobi puissance o mutazwa kalera sali jeûne et prière bobi puissance o bato bazule basali jeûne o a 7 jours bobi yango sokole bato bazo bonde na bandako na bonga mama Deline na zakuna le mutazo bonde na ndako na ye amoni nga n'esprit na bimi na ndako na ye na bando pese conseil sala boy o zo meme na bonzambe Sata ko sala eloko bongo. Le nzamba fongoli mutu miso ba piso me fongolaka. Botanga ba piso bomona. Bo comprendre nzinga banana oliaka na bango mela na bango. Bo comprendre banana bolanda na ba vidéo. Bo comprendre bango. Bo comprendre pe ngai mama Deline nzana soko za mwana nzamba solo. Ozo samba na bosolo ozo tanga ba piso ozo tanga makomi. O comprendre qui est mama Deline. O comprendre mutu nyosa aka kolobanga na za ya nzambe mutu nyosa lobanga na za nzambe mutu nyosa lobakango OK bon merci nzambe amona moko na moko tozo continuer na deuxième vidéo na biso to katana o awa donc to continuer na deuxième vidéo na biso na expliquer makamsusu o nzambe atalisaki bolimbisi soki nazo loba mingi en tout cas fona loba bato pe Seigneur Olimbisi, funa loba quand même pena loba kala te ata binomo pe boyu zwanga pena banda kuna no bomuna nga pe kala batu pe mama dele mikolebele bole bangate toki na deuxième vidéo ozoma funa loba quand même na zape mutute funa loba quand même le pena fandi devant caméra funa loba Saint-Esprit azananga poso na lobite bana nzambe bele boko bunga le boko bunga na le ko comprendre peut-être ya koma trop tard pour na yo peut-être ya koma trop tard pour na yo
nazoki audio ndeko moko nayebi ye te me nasola na ye na telefone azalaka na problème na bondela mpo na ye abandaki kobenganga mama delinga na bandeko na nga boye nasepelaki na mwasi wana vraiment makasi nayebi ye te me kaka kosola na telefone nasepelaki na ye makasi. Bon, lokwa pe bato bazebeli na tiaka pe kate akenda wapi boye ide pe zate dernièrement na ekozwa audio na ye atininga mama Deline mama moko asalaka video alobaka yo za nzambe te ona tika kolanda yo ona tika kolanda yo ngana bandeko na nga to tika kolanda yo po mama wana alobaka yo za nzambe te ba message ne uta pa ba sirene yo ona tika kolanda yo yangwana natindeli audio o na sengi nzambe bolimbisi na sengi ope bolimbisi na comprendre que oza ya nzambe et ça la ngamba na mutema nokaki mawa o ata Yesu masi alobi soki mutu pa berger azana ba pate 100 pate moko abungi autika 100 wana akela na moko wana nokaki mawa malgré na lobango oya kokenda ki na ye oya ko comprendre ta ke na ye mais ko yoka mutu boye alobi ke na tika kana nga kolanda yo po mama moko mama wana aloba ke yo ba message no ekuta pa ba sirene ndi na tika ke puis na yebisi pe bandeko nango ndi bloma bon na yebisi pe bandeko na to tika kolanda ye balobi ozomona donc yango moniso na lobi te bakaya boyezali ba situation boyezali yo lenga na zoloba ba o ba ko comprendre ba o pe ba ko comprendre na bango te na yebi na ngate ozomona biso ka futo lo ba kaka pona ko sunga bana nzambe bo finga kate bo chola te Saint-Esprit afinga kite ba chola kaite Saint-Esprit afinga kite ba chola kaite to kota na ba makomi makambo nga na oloba awa to kota na ata to tika la 500 personnes to landa ba vidéo auto développer makasi kalate ba opesa biso raison bandeko nanga kalate ba kopesa biso raison nzamba bi makambo minene zo banda kalate ba pia biso raison ozomona to profiter na temps oyo tozomona na boy malgré physiquement te mais na ba vidéo boy quand même tozomona na to profiter nzamba pour tolendo azana biso to kende na deuxième vidéo kuna na koloba makambo o nzamba talisaki na troisième jour ndenge nini elekelaki titoko na dernier jour titoko lelo ndenge elekeli en tout cas to kende na deuxième vidéo na lobi mingi bandeko mais na deuxième vidéo na loba le nécessaire nyo c'est nécessaire makambo na lobi eza nécessaire faut lobama bandeko na ngai eza lokwa matia na ote ya bino zomona isa ko matea na ote ya bino fwe lobama po bolobi boloba teke ayebisa ki na yebiso te ya bandoko ya ka pesi message akena ayebisa ki biso te ke to landa batu wana te to landa bango te bazana bango 75 ayebisa ki na yebiso te nga na lobi na nga Saint-Esprit a pointenga Adeline a lobi ba o baza nzambe ba comprendre beaucoup ko imaginer ndeko mususu to sola kane très bien to partager nazana ba audio na ye mama Deline ba vidéo no esunganga ba na bungisa ba ndoto na komi kolota mutu azoloba mama Deline na bungisa ki ba ndoto na komi kolota en tout cas nzamba za malamu en tout cas na nzela na yo na ba vidéo na yo esungingo za vraiment ya nzambe boye makambo ebelebe nzamba confirmer ngo za yesu na olanda vidéo no ba présence à Saint-Esprit mais mutu kaka wana na ebite soka yoka kite kito kota mabondeli na ebite soka kota ki na mabondeli mais ataka kaza na mabondeli mazo kota kaka ko fuye na YouTube akomini balobi ni pona mama Deline balobi ni na ba YouTube balobi ni pona mama Deline alake kozwa balobi ni pona mama Deline ake zwa o lobaki aye pa atindi kilinga yango na sa nango nini raisonner siko biso pe nzamba pesa mayele le tozana ba puye to kota ka WhatsApp te le kota WhatsApp tala ba message ebele mais nzambe kana bolingo na kopesa temps na malembe obandi na base ba message wa liboso ozomata ti oya oyoka pe ba message wana nyonso ozomona raisonner siko soki nazaki na notion te ona yebisa kabino bandeko na ngai soko za na mabondeli kotaka ba YouTube te
o hasard ezalaka te biso tobandi mabondeli ba chaîne ebele telemi bandi koloba mama Adeline aza ya Nzambe te kaka presque les mêmes choses na bosani te buta la date nango o ba vidéo kotaki ba chaîne ebele buta la ba chaîne nango wana eza par hasard te monguna Satan na batu na ye eza par hasard te mususa kozala za na ye ya Nzambe me aza utiliser po azaki na vie de prière te monguna ye kokosa ye na mayela bomoto mayela classe mayela bomoto etali lobi non makambo mama Adeline nazobeza ya Nzambe te na osala video siko kota nanu mabondeli loba Nzambe tala mwana mwasi oyo mama Adeline ayiko bungisa batu nzela ngana na kota mabondeli pona zongisa bana na ona nzela na loba na bana na yango na nguya molimo santu latanga pole na ko loba na bana na ba comprendre que mama Adeline aza yo te Nzambe ana ko ya ko loba na yo mwana na ngai tika makambo lingo sala bokoti na bino ba mabondeli te boyemba la moko mama Adeline bosaleli monguna bandeko nanga mais ngana pamboli Nzambe po Nzambe eloko bibelbe eloko mote la bana na ye sans que Nzambe prévenir na lobaki na ba vidéo toleka na lobaki yango Nzambe lobi batu bakobima bakoloba ke bino boza ngati me bo banga te bo loba na zana bino c'est ça le na moni après ba prière na pamboli Nzambe Nzambe oza malamu kosaka te na kumisi Nzambe Bible na so scandale koya malheur ya muto a causé scandale wana scandale koya to kita to mata ekoya mais malheur ya muto oyo a causé scandale wana ngapo na binzamba limbisa bino ngapo nanga na lobi Nzamba mponto lendo alimbisa bino po to ana posa biso nyonso to kutana na bokonza liko na bino to souffrir na mokili o bandeko nanga to souffrir to ko souhaiter te mutu moko azanga bokonza likolo nga mama Adeline personnellement na ko souhaiter yango te mutu moko azanga bokonza likolo na ko souhaiter yango te yango wana na lobi Nzamba limbisa bino ba obosali ba vidéo contre nga ba o ba chaîne obosali ba vidéo contre nga eza chaîne moko te ya ba chaîne so mi balé déjà c'est que comme ebele kaka na temps obiso to koti mabondeli coïncidence ni ko kuta na boy do soki kaka donc monguna akanisaki po anga kokoka te akanisaki lokola bazokota mabondeli lobi lelo déjà mutu nanga bimisa déjà alinga mama Adeline semaine on na préparer na mabonde na kotaka YouTube na luka bozwanga te journée moko avant de na mi kimeli YouTube pardon na mi kimeli WhatsApp wana eza ba sekele na obimisa siko wana ibisi no journée moko avant na mi kimeli déjà WhatsApp allez pas et indi nga naza kuna te ata na mona ki yango ngesala ngani shoni foi ngana pambola Nzambe ngana pambola Nzambe Nzamba mona bino toke na deuxième vidéo na letka ilamba o ezaliment 1 boto ngana loba bolimbisanga pona zoloba boto nga je crois que na loba mabete na opisa bino conseil Nzambe azana moko kimia na kombo na Yesu Masia ezana bino toke na deuxième vidéo tozo lobela ka makambo ya retraite et puis nazo pesa susu date o tozo kota susu bon na lobela ngo na vidéo zo ya Nzamba mona bino Nzamba zana bino landa vidéo o landa pelimande kimia zana bino na kombo na Yesu Masia amen.